Toutes les personnes que vous allez voir dans cette émission sont des véritables témoins. Elles rendent témoignage de leur propre histoire de famille. Nos histoires sont donc réelles et sont racontées par des vrais témoins. Leur amour est toujours aussi fort et vif qu'au premier jour. Mais tout bascule le jour où le couple fait rentrer dans leur foyer 3 personnes. La femme de ménage et ses 2 enfants. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir chez vous et sur ce plateau Déborah Moïse. Bonjour Déborah. Bonjour madame. Obalaki ou wanda kovanda kaka na mobali na yo ndenge balobaka yaka tovanda po yango nde tokolobela mokolo ya lelo mingi mpona mobali na yo. Bon, en fait, après dotaki nga déjà, après dotaki ngai pe tokomaki esika moko de façon que to préparer mariage na biso très bien. Donc yango wana. Entre bino boumelaki na kovanda na kopredote wana nini yango eyaki? Bon, na kovanda kaka ndenge ezalaka bariata mokili ndenge esepasaka nayaki kobela lelo naye kobela na koti hôpital. Donc mobali na nga akomaki na badifficulté ebele vo amemi kolia nikoma ye na pasi aya rendre nga visite na hôpital azonga ndako ya oluka ndenge nini na kolia ye moko. Donc esala ye vraiment mwa pasi. C'est pour cela yango yaki opesa nga proposition alobi na nga ke azwila nga mwana mosala. Bon naboyaki te nayebisi eke ça va merci papa eza idée ya bien. Azongi na ye pe bon ekomela ye vraiment pete aye korendre nga visite na hôpital ayebisi nga bina nga bi ma chérie nazwi déjà mwana mosala nga bi bon c'est une bonne nouvelle. Nazwi déjà mwana mosala cette fois-ci siko makambo nyonso tu ekoma kimia kolia na yo makambo nyonso tu bilamba ma cette fois-ci ko se déranger sous ne loti nga bi ça va merci. Bon teko koma pe sika moko na bimi po hôpital tokomi po kovanda ti ayo yebisa nga lobi na nga abi ma chérie omoni mwa mosala oyo tozwi oyo aza na esika ya kovanda te. Et puis en dehors de cela aza na bana na ye mibale. Wow. Bon loko aza na esika pe ya okende te donc soki moyen eza tozwa mwana wana tozwa mwasi wana na bana na ye mibale wana tovanda na ye mais azaka lokola mwa mosala na biso pe tobanda ofute salaire na ye chaque fin du mois. Bon vu ke na lingi ya mobali na nga makasi bon namoki autrement osala eza te na acceptaki nga bi oui je suis d'accord. Tokomi ape kovanda bon azali mwasi mo malamu azalaki vraiment très poli. Donc si je dis très poli donc très poli donc azalaki respect makasi donc asepelisi yenga mpe amarke yenga makasi. De temps en temps tozovanda nde naye koyebisa mobali na ngai o bana wana moko azalaki na 2 ans et puis moko akomi déjà na 4 ans. Au fur et à mesure kola kolamuka age mpe ezopusana non nde naye kopropose mobali na nga ngai esenga bi est ce que moyen eza te tokotisa bana oyo classe bakoma otanga oleke bavandaka nde baovanda wana. Mobali na ngai ma chérie c'est une bonne idée eza vraiment idée moko ya bien kalinga mingi kovanda na mwasi aza baida bien boye esalaka bien. Ngai bi ça va d'accord chérie nasepeli boti bango mpe classe bakomi mpe kotanga ofutela bango mpe frais tout consordant nyonso to ekende yango normal. Après 8 ans ezalaki na mobali na nga camarade moi kandi babenga ami d'enfance quoi ami d'enfance donc oyo eza pena keno elie mobali na nga elie ye le jour mo baye bayotala biso na ndako baye na mwasi na ye wana kandi nazala na nga moto mpo azalaka bien ngai boyamba bato makasi
très bien, donc vraiment gentil. Nayambi epe wana a présenté au camarade nangai vraiment boyen. Solo epe wana biso pe to sa pe ki camarade na biso ya biso na biso basi. Comment otalana ya ko ya otalanga passer journée ngapi na kepe pa na epe kuna na passer journée. Tina wita wana yo ko ebisanga bi ah Charlène. Deborah. J'ai oublié un peu les noms. Deborah. Et puis singa lobi nanga bi nazana likambo moko na kati ya motema na nga to na bi et on a comment sentir culpabilité makasi na kati ya motema na nga do fona dégager. Nabi ah ma chérie. Obi mama ndenge ni yango wana boy vraiment na tout ce temps to vanda na obeta nga tabi ah Deborah. Na ko ka soute faut ka na bimisela yo. Laissez-moi dire ça va ma chérie loba. Abi Deborah omoni mokileza makambo ebele mokileza ba réalité nango donc mokileza ba fait nango mais eloko na oyebisa oyo donc faut bombanga Nabi ma chérie là-bas t'inquiète ko se déranger te non bombo makasi obinga non bomba yo ko se déranger non te mais c'est important kaka nde oloba oyo zana ebisinga Abi Deborah omoni mwana mwasi oyo ovandaka ne awa obengaki soi-disant bonne mwana mosala na yo azalaka mwana mosala na yo te azalaka mbanda na yo ma chérie Nabi yaya Nabi est-ce que ozoyebi eloko oyo oloba na ngai obi ozoloba wana obeta histoire mobali na nga mobali nanga oto préparer pendant que notre bala na eloko na musapi na nge kota. Mon Dieu. La chérie. C'est quoi yo? Non, moi na musala. Deborah zana sisi na nte. Est-ce qui bon côté? Et puis bana wana mibale wana oya mosala na yo baza bana oyo baboti na mobali na yo kobi mibali baza mabe kobi yaya nabandi soko kotanga bane nabandi kotala bata samba lola oh non Charlène Deborah. Oh Deborah, pardon. Hein? C'est tranquillisé là, nous vraiment maîtrise. Eh, yaya. Maîtrise n'attend hôtel. Maîtrise n'a nini, yaya. Maîtrise n'a mobile oyanga. Parce que je n'ai mbanda. Moi, musala na ngai. Nazo fouté salaire. Nazo bana na ye. Nazo héberger na bana. On fouté na bana na classe. Donc, nous sommes sans position, sans avenir. Donc, dans une pièce qui est forme. Donc, on a qui s'est mis sur battre, on a fait voler. Cette fois-ci, à ça, moi, c'est mis sur battre. Ça va, ma chérie, dans une maîtrise au Yolobaki? Et les calango bien. Non, pas dans yo. Non, bon, ma casse. Non, tant que l'on a combo non oti. Bon, on sauve ma casse. Bon, non, comment on a ma bé, mais ils ont vraiment ma bête. Parce qu'on sauve nga. On sauve nga te bon, on a évité. Oh, ça va, Deborah, merci, je dois maîtrise. Non, bien, ya. Au moins, mon ben n'a tu dois vendre naï. Ya. Attendez, ça revient à mon bel iboué. Moi, m'appelle mon suspect, hein. N'est-ce que l'on m'a monté? Oh, attendez, tu vends la naïe, l'engazala, peut-être comme sur la cousine, la zolamba, au moins, attends, moi, c'est d'amour, mon bouillet. Attends, suspect, c'est qui dit, ben. Et ça, Mati. Et ça, la té. Mais peut-être c'est quoi, dimension hypocrisie, oh, non, il est raté. Non, mais il a expliqué, on dit, non, il est raté. Non, c'est vraiment la maîtrise. Dans un yon ma casse. Kabi ça va problème exacté. Na vanti na ngai. Kabi ça va na ki kotika yo. Okende na yo. Parce que transport na pesi na zone na pe na ndako na bani na nga. Donc pe ka eloko eza na ngote. Et puis aye. Aye bana pe embrasser ngai. Na embrasser.
Bispe, apesi. Allez, ça va. Moi, c'est autre chose. Ici, moi, c'est mon machiniste, moi, verset. C'est quoi ce chocolat? Comme ça, à la table. Et puis les choses graves, on a vu des chocolat, on a fait la télé, mais la télé est des chocolat. La télé, mais la télé, non. C'est comme ça que tu passes la tablette. D'habitude, c'est ça. Ce qu'on lit, tu fais un peu avant d'aller aller passer ici, puis voilà. Pourquoi tu es sur la chambre? On a mis tout. Nathalie Pédatol, ce qu'on a télé Pédatol, Nathalie, ce qu'on a marmé, c'est d'autres choses. Ça, on a bougé. Bon, on est dans la musique. Mais c'est important que ça nini pour répondre nga na musepe wana pera musepe wana avanti o ça va Déborah loba dina banju ko yebisa ye na bi esko ko yebisa nga nanu mwa musala o tozana awa mwa musala oyo apaki mwa musala yo na relation yo na ko betanga relation ya bilimi ba yo na bozandeli Moi, ça va. Le coup, moi, on a posé la question, ok, mingi mbangu, ça va, ça dérange pas. Moi, na musala otozane awawa. Aza moi sina yo. Et puis, bana o mi balé otozana bango biso na oto otangisa. Baza moi na moi o yo oboti na moi na musala. Kiliamu kie. Mwende nazuyo. Kiliamu kie makasi. Siko le quoi juste n'explique que déjà vous êtes clair. À mon seul le quoi wanga nezati. Va directement accepter. Ah bien oui Déborah. Makambo yebi singo bi nangeza ya solo. Mais limbisanga penda do afukami. Là au moni Déborah wana za kolobi ne wana lobi oui. Chérie, on fait ceci, oui. On fait cela, oui. Rabia. Souma souma je l'ai katanda quoi. Ata soki wapi. Nakonzima. Et ko sanga patiten. Katanda ko yanga. Do bino mi bayi bo sanga do bozu bo betinga pena pati ko inga bo ba champion. Yo za champion, ya za champion. Do bo leki na peza. Ba momoni ke vu que Jesse bo banda relation na bino. Na préféré pour vendre la binomi balé. Pour moi non plus notre botité. Donc vu que ngana zena li bumo ngana ko peso mwana te donc vu que assurance de la te que ngana ko bote lo mwana. Le quoi est-ce que bota na déjà na ye? Na continuer pour vendre la binomi balé ngana yo. Et Sylvie. Les brocolis ma beauté, pardon ma chérie, les bien qui ont beauté, pardon limbisanga, c'est ça j'ai ma mande, la fouta, pardon moi silangai. Gabi, c'est fini pour aujourd'hui. Nabima nanda kuana tika nyonso. Nabima tane no tume kande na zala ki kande na zala donc kabila mbona zela na ona nzoto na ngande na bime na katanda kuana. Atikile bangonda kupona monenga na tina tinga na valeur te tina nangeza te poso na zaki na tina mwa musala wana alinga ovanda na kati ndako ata linga ofute ata sika mo do avanda ta hier donc eza te lo mo eza ke oyo ka ngata na mupepe mena mona ngo boiti donc en fait eza bongo Déborah ba ani nyonso oyo leka na ndako ya mobali na yo otikala ata kosoupçonne ata mokolo moko te mwana mosala en relation na mobali na yo otikala kosoupçonne te en tant que mwasi toza basi toyebi mais en tant que mwasi moi basoupçon
omona ata mobali na yo atalaka bonne misu boye, mais toutes ces années otikala ata koremarke yango te. Madame, donc soki oyoki nga na bimisi na mo ya hypocrisie. Mama nanga, eloko te. Okete tina yebisa ko na lobi ke no boye ata mo ba suspense mo boya mike o ndenge ezalaka. Le musu na mwa cuisine azolamba, le musu eloko te. Mbana nga koma ndako aton. Téléphone ndenge ezaka téléphone na mobile air mususu boye ande o ba eba makamna azalaka nango mo ba appel moko suspect ou soit no moko boye ba masquer ni boye eloko te. Donc tu n'as pas de dimension et hypocrisie oh bango ba travailler donc ba ko comploter puis ba ko tirer nga pe poison pe famille nga pe perdre nga sans trace dans secret ezaka ya bango mibale. Nibite na benga bango nani eloko te na remarka eloko te donc na bima nga pe ayuma ya bima na champion moi ça bima na champion donc ba lekela nga pe en esprit donc nga bima na yuma siko na ina yeba découvrir tango découvrir liaison ya bonne na mobali na yo ba sentiment na yo ezaki ndeni pona minute wana bato ba réagisaka na lolenge belé pona baka oyo basi ebele bazo traversa o ba misusu omona basalaka makambo mosusu oyo biso nyonso toyebi siko selon yo siko sentiment na yo ya bomwasi mobali oyo ningi ezalaki nini mama nanga par rapport ya sentiment omoni donc l'air na yokaki déjà kaka l'air bayebisinga eloko wana naza lolenge na nzambe nde asalanga nalongola eloko mbala moko po aza moto alingi ya mingi na mingi ape nde alobaki wa bodo na mosu na bemonso mpe nakosa ape crise mpe naku mpo nalingaki ye makasi epuis nazalaki na confiance ni makasi okotya mbondo nga na omela mbondo mpona ye naomela dolere na yokaki eloko wana o nazale nango kaka na fin fond ya cœur na nga naobeka nzambe nde asunga nga nzambe agide ngai donc tina bima na ndako wana naloba yango tina bima na ndako wana na nde nakendaki donc ezalaki nga te c'est comme si ezalaki nde nzambe nde moto anda okondunga ezali esunga te mpo soki naobeka kende nazwa nzoto oyo ya nga basentiment na nga na vani singa tiango na place ninga nakoka te to mosu nde tovani nga na toswa moto nga tosola te. Sikoyo nalingi natuna ça fait combien de temps ntango bozali na mobali no na sikoyo combien de temps esali ke olongwa na ndako ya libala bon na minute oyo ti toobeta lisolo banda esepasa donc 5 ans ekoki 5 ans oui 5 ans ekoki banda makambo wana nyonso to ndenge esalani 5 ans ekoki na 5 ans eleki boye na sikoyo nde tozoloba soki mobali na yo mpo balobaka temps mpe epesaka mpe raison na makambo mosusu epesaka mpe conseil na makambo mosusu sikoyo dans 5 ans eleki eke mobali na yo aye mpo asengo pardon aloba te Deborah zonga na ndako nalingaka yo kaka naolimbise te Deborah nakolimbisa ye te madame naolimbise te naolimbise te mwasi oyo nalimbisi ye donc mama vrai zoba donc bana na bando kozala zoba donc kotika kozalaka zoba donc nayebi te cette fois-ci babengaka komboni naolimbise te omérite pardon te omérite yango ata moke te mpa na nga pati ya bone seke kanda eza kaka na kati ya motema osala yango te Deborah mama bon nakoloba mpenza kanda te bon nalimbisa na ngai ye mais sikoyo nde na nzela na nga nde namoni esu te na tracé mpe chemin mosu te kaye est-ce que oza na kanda na motema vis-à-vis ya mwasi wana oyo abotola yo mobali
Yaza de moleki nzela yaya. Futi na bima asante sata na ete. Akipata ete dona tuna ta ete dona mona ga ilokoti. Na sante sana nga boko pis na mbala. So na moyi na sali na sali lote na sali etini. Ya salonga na procès. Ngano sali ni. Nani loko sali te? Donc obima na ndako ya libala na miniti oyo otiki mwasi na mobali na kati ya ndako ya libala na yo. Mama Deborah. Siko no sali mama na ngai. Ata ko bon ebiti. Obi no ngolo ba wana po komini na ngoyoti. Do eza na ngope ya yote. Do eza ka lo mobu ya sambole ayina sanza. Yo ndo zo yoka. Siko na miniti onga na oloba. Fuka ndi na oloba bwezane sika na ngazwa place na nga. Saloti. Esi mati. Déborah, son mari lui a fait 2 enfants dans son dos avec la femme de ménage. Merci Déborah d'être venue. Votre situation touche énormément plusieurs femmes. C'est une histoire dramatique et très sensible. Donc, je ne sais même pas quoi dire parce que ça nous touche également en tant que femmes. Nous sommes femmes et nous comprenons facilement votre histoire. Est-ce que au bomba ba photo, ba souvenir, ba moment na bino bo traversa na mobali na yo, ozala nango kaka? Comme souvenir. Ça un souvenir de mon côté. Ba photo oyo ta pelotanga na pasola yango. Dans la pasola dans naza soit na trace ni mon côté. Quand na lobaki esili. Naza soit na trace ne ata mon côté. Est-ce que obetaka lisolo ozobetela bato bazotala yo lisolo oyo esalaka yo pasi na motema? Vous en souffrez encore? Est-ce que vous en souffrez encore? Madame. Et ça la maka pasi. Ezanga. Ezanga musuti ezanga. Et ça la maka pasi. Parce que na minute au soignon so toi ne comment mais peut-être à ton ce n'est peut-être na niveau ni na minute. Non, c'est retrouvé célibataire. Bon. Et c'est lui qui. Faisons maintenant recours à notre expert qui nous donnera son avis concernant cette histoire dramatique, Laetitia Babemba. Bonjour Laetitia. Bonjour Berveli. Avis nayo sur comportement ya mobali ya maman Déborah. Oyebi koyoka histoire oyo. Non. Maman Déborah, excusez-moi pour na terme. Mobali na yo aleki ndoki na kindoki. Parce que ce qu'il a fait, donc, n'évitez na maman nini. Abeti yo chobo frat moko na ndenge ya propre sikoyo. Et puis abanga kate. Moi si ana pa banga te. Koya na kati ya ndaku ya mobali wa azana mwasi na ye na ndaku. Bosala ba aventure na bino. Obanga tate ke bako suspecter bino. Nini ekoki kokoma réaction ya mwasi ane ko ozala nini. A jouer na ba sentiment na premièrement parce que ngai na motema o ya nga Laetitia. Ah non, je sais pas si yo za cousine à Jésus pour soki nga nazalaki yo ko bima na nga na ndaku wana. Ngena tika mwasi wana na trace. Pour ngaki na betailler na no réglementaire. Oyebi muntu akoza la lekio na force.
Mais tant azana devant problème moko eza que non azana tort, azana position de faiblesse parce que na minute wana tant yo apprenaki déjà vérité wana la bonne là votre domestique là a comme déjà na position de faiblesse à cause de la plus forte que yo na bitumba mais na minute wana akoka kosalela la force na yete donc ce qui nga nazalaki yo na motema oyo nga naza nango avant nabima na ndako wana nalingaki nabeta ye nanu natiki ata na pota après nabimi nakei po à chaque fois nga banda kofanda azotala cicatrice wana ye moko azomilobelaki no pota oyo cicatrice oyo natikali nango mpona likambo oyo. Cette histoire m'a fait couler des larmes. C'est tellement choquant. L'amitié n'a ici qu'à n'allo parce que m'a peine à moi aussi. En tout cas, maman, conseil m'a n'opé ça y est zaka non. Au moni, na vie, nous n'avons pas un problème n'a tout en maman. Yo cause un problème yo qui paye à moninga. Peut-être yo kanzaki ya yo ndeki. Nous sommes sur un bête de problème n'a éboué. Omoni peke no ya yo ezata mususu mukie ya yende leki donc muna mutu azala na banodi na ye na ndenge ekomeli yo oyo nga na oyebi so oza mpasi kitoko fanda kimia luka nzela ya nzambe fanda mpenza kimia reprendre vie na yo normalement calmement reprendre santé reprendre makambo nyonso nzambe osala yo molu okutana mobali oyo akolinga yo sérieusement. Parce que oyo yo lingaki sérieusement yo wana nde a jouer na ba sentiment na yo et oza mutu moko oza motema malamu tu as un grand cœur ya koyeba kofanda na bato koyoka lisolo na yo en tout cas tu es une bonne personne mais bolamu na yo yango ebimisi yo zoba. Non, on va loba bola mune bimisi zoba parce que ce sont les habits de langage. Mais bango bakanisi neti yo zoba. En réalité oza zoba te. Na lo la yo sali par na yo. Mais il est pas que la vie continue, ce n'est pas la fin du monde. Après toute vie, il y a toujours la vie. Donc madame Déborah, Nzambe artika yo te loko ozala motema malamu. En continuer pour ça là au bolam il y aura un jour au les kaka lisusu tant lisusu na kaka na plateau na biso ya les non dit oh pour na kopesa biso lisusu bonne nouvelle à propos ya nouvelle vie na oyo ko banda tant lisusu na mutu lisusu o kokutana na ye ngai po na nga na ko loba ke non na maudire bango mibale esika bazali na maudire bango na place na yo. Parce que baza bandoki bango mibale ba bandoki et puis ba rendre bana na bango mauvais service parce que bana on attend bakokola ka tant bakoyoka ka peut-être histoire ou je sais pas ce qui et pour ça la bango ndenge nini pour eloko mobile na asali eza facile oyebi ko fanda degré ya hypocrisie au moins moi si wana la kisiyo. Donc, bakoka peut coacher leur peu poison au lieu pour profit parce que vous avez la confiance na ye azo lambela yo azo kipe nyonso ya yo donc eloko etika la kaka mutu o a sauvé vie na yo eza camarade na yo wana mwasi ya camarade mobile na yo yende mutu a sauvé vie na yo parce que soki ye ayaki te nanya ye binini o bango babande ko préparer basala yo. Vous avez bien moi zaté. Ce qui a yaki koyebisa yo bien avant peut-être aujourd'hui tolinga tozo beta lisolo mususu ou soit tolinga peto yeba na tête okuta na plateau ya les non dité. En tout cas nazomona déjà émotion na yo madame Déborah. Courage vraiment. Zoakinia, ressaisis-toi. Dieu ne va pas te laisser. Il y aura aussi des gens au Barolanda histoire na yo. Bakozana motema wana ya compatir na yo. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci Laetitia pour tous ces conseils. Merci à vous aussi Déborah de nous avoir partagé votre histoire. Vous pouvez vous aussi nous laisser votre commentaire en bas de cette page et n'oubliez pas de vous abonner.